Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Boromesa na concepteur likitapo na ekolo ezali conception ndeko Moïse Mbouyi Yannick Stopira, Madame Zael Rosa Pena Biso elle est empêchée boyebi le zaki bongo congrès na kati ya palais du peuple. Le chef de l'État azo s'adresser devant les deux chambres ya parlement, mais le loto yambi bongo très spécial, une émission vraiment numéro 1 avec le président Max Mayaka boyebi mingi tozora na casquette ya Ndembo FC Renaissance Fibo, mais tozolo bisaï le lo vis-à-vis la situation politique actuelle au Congo démocratique. Parti naeo azali président de la Ligue des Jeunes et adhéré bongo na kataba consultation et adhéré bongo na union sacrée parti cher ya le sénateur Kengo Wadendo. Tokumbe l'émission na mona mboka Stopira Yannick topesio. Oui, mbote ndeko Moïse mbote na bandeko no soto baza déjà connecté par basota la biso bazala awa bakolanda ba information soto ya mboka tozana esengolo loko ya mwana mboka Max tokoswana masolo soto tali mboka pe tokobomba eloko moko te ndeko Moïse. Voilà, président Max Mayaka to banana mayimatali union sacrée pour la nation congolaise. Parti na cher il y a sénateur Kengo Wadendo. Et le nini poussé bino bokende pour adhérer na kati union sacrée. Bon, d'abord naolinga que le union so na koloba wa engagé na nonga moko à titre personnel parce que en tant qu'encadreur à jeunesse, en tant qu'opérateur politique, nazana ba point de vue eza ngai moko ils ont engagé regroupement monene tewebi que balobara mingi que regroupement na biso oyo ya li regroupement cher ya biso bien le sage Kengo Wadendo qui yemta bandaka ba kombo ya autorité morale et tout ti nangonga o etali mise en place ya regroupement politique oyaye donc les républicains indépendants et alliés oyo api ba membre comité directeur ezali ba personnalité ebele oyo ba landa idéologie na ye en tant que homme d'état azali moto yo azo incarner rigueur, azo incarner excellence et sokotali na ba parti politique ebele oyo phare et outil penza na libumu na ye elle a comme slogan recréer l'espoir. Okay. Et donc à un certain moment tola qui obligé ya ko sangisa ba parti politique parce que balobaka que azali beaucoup plus élitiste élite c'est-à-dire que ezali difficile pour na ye ya ko imprimer ba valeur d'État, on va bien Léon l'État, et puis surtout que tia excellence na obabengi populisme. Et l'alliance Salemaka où il fallait constituer regroupement politique et stratégique. Stratégique pourquoi? Parce que en tant qu'élite incompréhension mongo ko botama na kati ya interprétation ya makambo parce que koyé ba vision ya mutu et ko lié ngo na populisme o ya biso parce que soto bitolo ba makambo ndenge ça dit clairement lelo 80% de la population na biso ezali ko incarner beaucoup plus makambo ya malamu te. Pourquoi? C'est une guerre au biso tozo bunda en tant qu'encadreur de la jeunesse pour en sorte que respect à ma règle. Koyeba ndenge nini mukili tambolaka. Ba valeur républicaine. Ceux qui ont mutu oza initié oza mutu oyo o yekolité hein et vous avez difficile à relier à la réalité au mboka na biso ezo incarner. Alors, na question na ngai ya nona qu'est-ce qui vous a poussé ya ko adhérer na kati ya union sacrée? Na koloba que kokende na ba consultation oyo président ya regroupement na biso akendaki ezali parce que azali mutu oyo na bengaki le sage sagesse na ye ndenge na ebeli ezali eloko oyo mokonzi ya mboka eloko oyo l'état eza na besoin nango ti lelo soki otali bien okomona bapa bagizenga bakenda okomona bato oyo penda ya Trump na ye nyonso ebele bakenda atikala ye moko donc sagesse na ye ezali quelque chose oyo lelo ekoprofite
na bakambi ya mboka na biso. Ça veut dire ceci, ça veut dire que na boy ko loba na esika na ye parce que la consultation yana ki loko oyo moto na moto aye na ba desiderata na ye, aye na conseil na ye, apesi na mokonzi ya mboka. Mais biso et à la bateau comité directeur et à la membre il y a regroupement tous allés censé qu'il y ait exactement oyo mokonzi ya mboka sola qui na patriarche Léon Kengon de Wadon doté le sage. Mais loko on a yebi en tant que moko ya bakambi et ya regroupement na biso en charge de la jeunesse, c'est que jeunesse na koloba na kombo nango ya mboka na biso lelo depuis JMPR ils ont vraiment la prise en charge au esengélité. Je me rappelle à l'époque tant que tolaka na JMPR au Romona que jeunesse a été catégorisée. Il y avait la jeunesse ouvrière, il y avait la jeunesse estudiantine, il y avait cette jeunesse qu'on appelle oisive. Parce qu'effectivement, le quoi jeunesse est loko oyo, il faut la prise en charge. Ce qui est oisif, c'est que biso bakambi, tozu bango en charge comme tel. Et qu'on catégoriser en gros, ça pour permettre que encadrement, enseignement, et ça la déontologie, fraternité. Il faut exprimer amour, il faut ça na kati ko respecter bakolo, ko respecter bakambi, ko yeba o ba un règlement. Il y a une structure de la jeunesse et qu'on s'encadre. Donc, pendant qu'on fait partie de la rigueur, on entend tout à l'heure, et ça parce que nous avons des valeurs, oyo, kengisme, et sengi, ne tindi lelo, ti lelo nazala parmi, batu oyo, bazali pembeni, to bazali pembeni, il y a président, il y a règlement la biso, mais n'a insisté les sous que point de vue nangai ils a dit point de vue personnel parce que n'a eu autorisation té ya koloba na combo il y a regroupement mobimba parce que regroupement on a ils ont la personnalité ils ont la parti politique ils ont la association il y a société civile donc ils allaient na ba souche ebelé il y a population na biso oyo ils allaient incarner et donc na koloba té lelo parce que un parti politique il y a regroupement na biso et ça dit déclaration et adhérer à union sacrée que regroupement mobimba ça c'est la seule personnalité qui a habilité les lois à confirmer pour le cadre de compte du regroupement et Ali Moko le sage patriarche Léon Kengodo. Président Max Totiko kolobi que ça encadrer ya jeunesse mais komona ndenge toza ko kendelelo to moni consultation les qui m'a belle président de la République ya mbaki bato est-ce que union sacrée ninga za koya et ko apporter pe ba jeune moi impliqué nous moins makambo za ko qui est vraiment mboka. De mon point de vue, je crois que dialogue, concertation, pour consultation et ça est loko oyo na ba démocratie et loko ya ko encourager. Ça c'est de mon point de vue. Parce que tout le monde, même la famille, ceux qui dialoguent, ceux qui vont solo la tête, moyen de bon et je crois que c'est quelque chose de très positif pour Namboka Nabiso. Parce que ce qu'on a bien, ce qu'on a dit, Ndenge Mokozamboka Lobaki, l'élément nyonso ya zui na ba catégorie, il y a ba consultant nyonso yo ba approcher qui est bien au ya solliciter qui ba ça na permettre na yé et permettre que et puis sa orientation en Boka Nabiso dans sens nous. Il faut dire que divorce est réel comme on malamoté mais très souvent ceux qui makamboye tamboté na famille ba bien même la Bible le beaucoup sont comme occasion de chute il faut au kata yango. Donc pour l'angai je crois que c'est un plus parce que l'élo jeunesse et s'exprimer qui la sous-union sur la population et s'exprimer et je crois que ce qu'on a lié événement n'engezo kendezo là c'est que courant musu sur sika et continue à katyamboka. Donc moi à titre personnel je ne peux qu'encourager le dialogue, je ne peux qu'encourager l'union sacrée parce que l'union sacrée veut dire la volonté exprimée du peuple et je crois que en tant que républicain, ma valeur républicaine et autres Tindangai n'a opté beaucoup plus sur tout ce qui peut être profitable au peuple, à la République. Mais je me retrouve sa réponse, c'est-à-dire que ceux qui
jeunesse, ceux qui population et sepeli na eloko, c'est quelque part se retrouver dans nouvelle orientation ya makambo. Et ngai en tant qu'encadreur de la jeunesse, de balobi, la voix du peuple c'est la voix de Dieu, je ne peux que applaudir. Hein? Mais dès notre basikoyo, point de vue au yangai et gros à la généralité parce que il n'y a pas eu un mot d'ordre défini, mais comme on a Mokambina biso a poussé na pemeni ya union sacrée et l'inkoloba effectivement que biso nyonso tolandaka simanaye, nous ne pouvons que emboîter le pas pour voir dans quelle mesure mouvement il y a jeunesse républicaine au Yongai n'a pas encadré et qu'on a à sens il y a volonté à peuple selon ce que mot d'ordre que ça m'a et pas mon cambier du regroupement. Mais réaction personnelle ya Max Maya kezani ni tango oko ba leader politique, ba leader d'opinion musuba bolobake union sacrée yo non parce que bato bakei ko adhérer ba outi na système kabili wana ce sont de mêmes personnes oyo na ngambo opposition to na ngambo ya cash ba ko déplorer bazali bato bazali na système akanyaka bato bazali na sang ya kabili chef de l'état ba ko déplorer système et ce sont les mêmes personnes ndi bazali suko kende kuna na katsa union sacrée malobombo ka bazali ba leader. Souvent la politique est dynamique. Qui dit politique dynamique veut dire que politicien ali mutoyo a rolandesika ma ezotiola. Le plus important ici c'est le changement. Le plus important ici c'est que moto ce qui a décidé à lobby na lingi susukola takamwindo tena na ta pembe et que pembe wana et mema pole na makamba ko sala. Il faut qu'on tolère yango, hein, parce que de toutes les façons, nature est sanctionnée. Ce n'est pas un problème d'individu. Sur le mingi ba oyo ba changer courant directement, ils allaient bateau oyo ba zolo ba que l'intérêt personnel na bango ils opprimé té l'intérêt de la population. To retire la qu'on dit yango, mais démagogie la politique est indiviso que moto tant à moni que l'intérêt na to moni lelo ba journaliste minene na tibino. Avant bino ba msupe ba alaki mais l'accident que so le loyo yé olobi na moninga telemanga na vanda non savoir faire oyozo ya nango le fait que olobaka pole le fait que ozali jeune homme moko oyo ozo apporter une certaine clarté une certaine évolution de ça la biso to répondre na invitation na yo ce qui veut dire que d'autres temps d'autres mœurs nous pouvons qu'espérer que ce qui va changer motuka mais va changer chauffeur wana il faut y banner code la route des ali pour que ba erreur va s'arrêter na motuka au mususu et même à dégâts na motuka sikati. Union sacrée oui mais les Cambodgiens ko lobama wana ezali likambo ya ba force politique ba poids politique ou ba regroupement nyonso ezali ko kende na kati ya union sacrée donc otanga ndakisa kombo ay kotanga mamingi na bato bakena union sacrée le sénateur Modeste Bati Lukwebo azana ba député ba sénateur to ki pa Moïse Katumbi pour citer que cela na kati ya famille politique na yo to lingoma politique na yo ba kongomani ba ko retenir combien de députés y a-t-il combien de sénateurs combien de gouverneurs ou déjà gouverneurs de Ndara mingi FCC, hein? Je ne voudrais pas rentrer dans Makambo et au côté de sa polémique. Les vérités, Congolais basant pour sabayer. Bien sûr. Bisson Sotoyebi, dernière élection 2018 et Salamaka, dernier le Kanaki. Qu'à cela ne tienne aujourd'hui, l'ingamba politique n'a pas besoin de député. Mais de là à identifier. Vision politique, la mission d'un nombre de députés au Bahaliwana, c'est difficile. Il faut noter une chose claire. Le président Kengo Adondo a été partenaire du pouvoir, mais il était dans l'opposition républicaine. Quand on parle de l'opposition républicaine, ça veut tout dire. Ça a toujours symbolisé la neutralité. L'opposition républicaine, il a toujours été neutre. Vous comprenez? Donc, ce tolbi total na ndenge ya poids politique à titre kobanga na okotanga question simple bazali combien ndeko Moïse ozali na 5 na la muka batu bayebi na sida za combien député pas na bino combien tabou mais oui na otolo basikoyo que ce que tali parcours ya président Kengo Adondo okomona que azalaka
na ba participation dans le gouvernement ou les cas pas parce que azana ba personnalité bazana na biso so otali poids à titre individuel okubanga yemoko Kengwa Dondo oyebi que na gouvernement moko apesaka à peu près 11 postes vous comprenez parce que et loko yé ont incarné à titre individuel normalement baloba kaza élitiste hein ils ont lié l'appartenance il y a province par exemple il y a Équateur T. Mais c'est pour dire que si on total la poids politique l'élo atikali au moins personnalité oyo azalana député na député te voix na yezo compter ko leka une centaine de députés. Bato musuba koloba vendre kostopira par rapport à la politique bande ko musuba koloba mai matali pas politique toujours parce que sur nombre de députés n'habité union sacrée kozala constituée za ko mona te que poids politique oui Léon Kingwado notamment monsieur ko permettre ka yemo ko to tang mususu vice ministre ko ozo bango ko tanga na tangi vice ministre ya santé mona mboka Albert Picho azali na ngoma politique na bino aza député ça non ça vie non bien azali vice ministre ko mona te que partage à gato ngo ko ketam suka na des personnalités bino ba place à bilenge maya ka député te maya ka ministre te ndeko moi par rapport à partage ya la ministère et c'est un peu regroupement politique qui batala bana bana na nombre de députés belé mais na tout à l'heure surtout total ndenge nini partage ya ba poste au niveau ya gouvernement et ça et alaka par rapport il y a un nombre de députés mais na tu sabino siko awa que to yebi ndenge nini ba député ba comment qui va député na élection utile kana mais au moins quand même que rien que le fait que le président Kengwa Dondo azali na poids tout ça quand même na vice ministre moko donc ça veut dire que c'est relatif c'est lié na position oyo yazana ngo na apport na yé na niveau républicain de baloba donc pour ngai je dirais plutôt il faut que tala et le roni ne mutuazo incarné et lelo biso ba républicain indépendant total la mingi poste total ka ba benga Léon l'État total intérêt à mboka intérêt à l'État intérêt il y a rigueur il y a excellence et la vision wanande tozo mema jeunesse na biso po ba yeba ba valeur républicaine ezanini respect il y a la chose publique rigueur dans la gestion dans le respect des textes et tout ce qui est lié à la bonne gouvernance. Faire consultation tout le monde a dit président de la République a levé que non nous salle déjà sur banda qui salle le banda pour la DP sur après discours na wana de ko Janine Mabunda président qui a assemblée nationale ayeko kwe nazaki sur la député mo ka distribution levé que non 2021 on va mettre ko kwe donc gouvernement et ko jouer ka partie à Assemblée nationale même ba ministre ko ba autre partie ba député même ba gouvernement comme ça ko changer en 2021 moi il kanisa mo na ngondo ndenge makambo sikiza ko ngapo na ngai suwe na biso ezali kaka changement et salema oyebi eloko moko ya makasi biso retenaka les promesses c'est une chose mboka na biso emisala na ba promesse na maloba il faut tokende dans du concret dans les actions concrètes et pour ma part en tant qu'encadreur de la jeunesse j'entends le tout à l'heure que la structure de la jeunesse au fond c'est na oyo ezotala ngai na pesa exemple ya JMPR oyo aux au monde ndenge ni ba structure ezalaki gérée pe organisée vision na ngai eza lelo kozala na structure des jeunes oyo zo respecter moi déontologie moko oyo zo sala en sorte que jeunes ndenge nazo sepela ko mona bino bien habillé ozo s'exprimer comme il faut bozala na ba valeur de recréer espoir na jeunesse oyo ezali lelo abandonnée à elle-même jeunesse wana ils en a besoin ya kozala na ba encadreur na ba dirigeant yango moni so mona combattre na ngombe belé etali ba anti valeur na makambo sport c'est donc toujours dans cet ordre d'idée que ça en sorte que mutu ayeba que ngai nazali lelo na mosala en tant que jeunesse ouvrière ndenge nini nakosalaka pour que nazala ponctuel ndenge nini nakosalaka pour que na respecter règlement d'ordre intérieur ya mosala na ngai pour que carrière na ngai ko permettre ngai na évoluer na s'occuper na famille na ngai pe na tika na sima na ngai ndingisa ou bien elaka ya malamu na bao bakoya
Ce qui est là, totali bakulu na pona nini ezali, c'est parce que effectivement ces jeunes n'ont pas d'encadrement. Or encadrement utaka puis et utaka d'abord na famille biologique. So uti na famille biologique te, c'est-à-dire ti au monde quand même diable à takaka ba famille à partir ya motu parce que motu eza mabe zoto mobimba eke na kobeba. Yango moni, je mets beaucoup plus l'accent sur cette jeunesse républicaine. Oyo, il faut ezala organiser de manière à ce que structure autoroutière en place autozanango en tant que républicain et permettre que la valeur oyo la jeunesse, tout ce qui est lié à la déontologie de la jeunesse est applicable pour que avenir il y a demain qui est la jeunesse est à la namikakatano autozokuta nangote. Yango na mona toali na 21e siècle mais mingi ya ba parents na biso ya ba grands-parents na biso bazo continuer ko espérer ko garder ba poste ko zala wala pendant que génération mususu yesima ils opesa bango opportunité on a té ya ko zwa relève. Pourquoi? Parce qu'effectivement ils estiment que cette jeunesse là n'a pas été préparée, n'a pas été initiée. Et combat na biso en tant que républicains ezali ko lakisa que nous sommes capables et que c'est à nous maintenant de prendre le relais pour incarner nde na otolo bano wana nazali koko ya kengo na lingi que oyo nga na kotika ezala oyo ye ayaki nango mais de manière modérée. Par rapport à la jeunesse, est-ce que aujourd'hui on a collaboré avec le ministre de la jeunesse Billy Kambal? Tout à l'heure, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de système. Le ministre de la jeunesse, un jour la ministre de la jeunesse. Ce n'est pas le fait de collaborer avec un ministre d'un certain secteur, les Rogomema un plus. Nengebino apansango bozi occasion ya kosolwa nanga boye, malobo na oloba et édifier plus d'un. Mais pour moi, je crois que ça serait une bonne opportunité. Je ne connais pas personnellement, mais ce que Bachaki Nesikawana, c'est que Azali parmi Baoyo, Bazali habilité, il y a qu'à adopter moi conseil autour de ça, et puis je pense qu'au moment opportun, ce que Azali de mise, tout repousse en vers ministre de la jeunesse pour nous remélayer au moins qu'il a raison au individu. Ça veut dire que à tel le gouvernement est quoi bagoya bagokuta biso en tant qu'encadreur de la jeunesse dans le domaine sportif comme dans le domaine secteur mususu ya vie, la politique ou j'en passe. Merci beaucoup Masmaya. Salim Soussine Toromi ko chuter na kati entretien na biso likitapo na ekolo mais na lingio s'adresser ce qu'on a besoin parce que au tu koloba wa bakulu tu baza ko sous-estimer biso bilenge belé baza ipe ko kama na kati lingomba politique na yo toromona na union sacrée wa lisusu bato bakolongwa na ngambo wana mingi mingi ko mona ka ba bilongio esalamaka loka bande ko Jean-Pierre Bemba babati lukwebo bakomba kana tozoka ezozo ngazo tanga matro. Mais nous voulons maintenant une sensibilisation de votre part et pas bilingo bazaina ba regroupement politique et pas bilingo bazaina compétence pe ya ko sala lokola ba ministre ba sala depuis il est ministre, il est député, il est sénateur. Quel est le message fort que encadrer abajana ko pesa na bilingo pense ba kolanda biso na kati ya école Congo démocratique. Na ko faire profiter ka expérience ya ngai. Nzambe asala ki que toko ko ke libanda ko tala ndenge ni fonctionnaire libanda pour que tozonga na mboka to chango d'application. Et je crois qu'aujourd'hui, pour que Nakokako diriger la structure minène et la jeunesse, il y a beaucoup au niveau politique, au niveau économique, et même pour que la porte étendard dans le service à l'État, au niveau par exemple, le ministère de la Santé, ils allaient par magité. C'est la détermination dans la vie et puis jeunesse na biso il faut pas la décomplexer. Makambo belé ça les magaté na mboka na biso parce que les gens sont hésitants et attendent toujours que moninga ça la poya copier. Alors que innovation ezali eloko oyo e utaka na mayele ya ko zana souci à créativité et puis e utaka mingi na le fait ya ko mona ndenge zo salema bisika mususu. Je n'aime pas réinventer la roue parce que très souvent mokili yango ndenge salema pour que nyonso ezana mokili oyo yango wana kaka nde exista
mais et s'améliorera en fonction il y a moko moko. Donc jeunesse il faut y ba que motakoti que la yo sika azalité ezali ya yonde ko yeba sika nini il faut kende motonini il faut s'accrocher na yé pour okoka se positionner avec de la détermination, avec le fait que oyeba que motaleki moninga na mokili azalité et que tout passe. Ce qui veut dire que le col là nyonso le kaka ils ont la génération ko leka oh il faut génération musu ezo esika wa. Alors pour que génération ezo esika il faut que jeunesse aye ba que azana esika azana ba kambi oyo ba ko lakisa ye ndenge nini ko sala décomplexer ndenge nini ko tanga ndenge nini ko yeba o ezali aléatoire na o ezali essentiel. Et pour na yango je crois que mouvement la jeune oyo et s'appliquera na bamboka na biso et talaka mingi mingi te o eleka na libanda. Toi na bamboka belé ezala au niveau il y a Afrique même na niveau il y a libanda en Afrique il y a ba jeune démocratie mais na libanda okomona makambo esalemaka na 18e siècle biso lelo na 21e siècle osala na mboka na biso. Pourquoi? Parce que jeunesse asa décomplexé te jeunesse asa na temps ya kolanda ya kotala ndenge ni esalemaka bisika mususu te. Et lelo lokwa diaspora pe komo ya yepe na makambo mususu ya mabe et na paresse oyo ezalaka nango libanda et ça dépend d'un individu à l'autre. Mais ngai en tant que encadreur de la jeunesse na ko exhorter ba jeune ba yeba ko za déterminer ko yeba que avenir ezali na maboko na bango et ba exemple ya malamu pona ko sala yango esengi magité détermination volonté de bien faire de chercher à savoir et je crois que le reste est relâchant. Jeunesse baza koloba keno ceux qui monde baza ko kena ko bebabo et ça système politique mutaza ko influencer par rapport à l'éducation à jeune ebele ba mo senki ko bebisa bango keno jeune mamso azabo apona réfléchir ba roya na ba série surtout ba campagne ba discours moko ya bien été ko pesa ba jeune ba whisky ba t-shirt mais ko constater ba jeune bozala kapena trop te to mona on mboka na biso président Max. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais il y a des jeunes, il faut y avoir des locaux, il faut que les malamouté. La manière qu'on exhorter les collaborateurs dans le sous tout autant bola, mais au moins on a la maille. Et bango bazomela, surtout que si ka bakomela masanga. Mais on a bango na bi mais masanga ozomela. Li tomba nango nini. C'est-à-dire donc non seulement c'est plus cher que ce que mais la gamme na moyen mais il y a préféré mela et loko oyo mais c'est quoi tant yo lobi que non musala na yo okozwa ngo tant yo zo bebisa bongo na yo na eloko oyo zo apporter en plus te ozomona que ça choix yo ko sala tant na opter pour na komela mai na yebi que mai wana e ko coûter ngai moins cher mai wana e ko salisa ngai la santé na ngai ko c'est la santé na ngai te et ko permettre que naza la lucide. Donc c'est un choix que je fais. Vous comprenez? Et là c'était que parce que ba bengi bino ba bi que non pour que c'est mon boulot ko na somme bino masanga yo meli masanga ko c'est mon boulot tant ba kangi yo mais ba oyo ba utiliser ki yo pour mela masanga ba va continuer musana bango et ko se prendre lolo ba ke nini système wana etikali kaka. C'est toi jeune qui te laisse piétiner, qui te laisse utiliser. Donc yango moni ba mouvement na biso il faut sensibiliser la jeunesse ba eba que eloko eza malamu pour la santé eloko eza malamu te pour na bongo eloko eza malamu te pour na vie na yo so comme on jeune mobimba na Congo surtout so ba pesi ba moyen eloko liboso akoluka vie basi masanga. Donc il ne se préoccupe pas d'aller peut-être à la bibliothèque pour éviter l'accès à la culture wana te akotanga. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que notre jeunesse est un peu mise de côté. Il y a un moni, un plan d'action, oh il y a jeunesse, na biso, na toloba, to zongi sa structure ndenge na kala, na pese exemple à JMPR, pour na sensibiliser jeunesse na makambo eza malamu, ou ko permettre que ba o ba kozala na sima jeunesse républicaine réunie, oyo to kokamba et kozala ba jeune o ba kozala tirer de l'excellence pour permettre que
bien-être na bango ezala rationnel. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle qu'aux alliés président, il y a jeunesse, il y a Lingomba républicain, quand même bon, on a sénateur Kengo Wadondo. Mutuna Asuke Zali. Est-ce que le lopo bilenge va se retrouver dans le secteur nous surtout ayi nango sengeli va se jeter d'abord dans le secteur ya politique parce que tout comme on en a baitando qui les lomoto nyon sopo amiyo qui ça partout dans le monde sengeli kaka qui est dans le secteur politique. Na banza soki science politique ezala qui la seule option où va permettre que Batba se retrouver mais journalisme exact. Malobano yasuka Max Mayaka te sukisima solo. Yango wanati. Malobano yasuka par rapport à l'entretien. Donc yo pene on sala émission politique parce que en tant que journaliste dans une émission politique tena makona masolo ndemo za politique. Donc c'est pour dire que moto a se retrouver dans le domaine de nyonso. Cela dépend de comment est-ce que à quoi appréhender musala yango akolinga musala yango parce que eloko yo lingi okosala yango malamu hein et la richesse n'est pas seulement liée à un domaine précis, mais ça dépend du savoir-faire, ça dépend, il y a des paramètres ébélés, où il y a que tout le monde est là, Congolais, ceinture na boxe, hein, ce que c'est politique, tout le monde est Congolais, champion du monde à boxe. Donc, jeunesse, aïeba que Bomengo yali partout, mais ça dépend de comment est-ce que au Colandelango, détermination nini okosala en sorte que ememela yo capacité ya ko générer ba revenu ou okosala en sorte que ozala à l'aise otiape famille à l'aise de sorte que ce qui environnement na yo ebongi okobongisa oyo ya baninga pepe mena. En une minute message moko pa chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola molobeli ya bilenge nino ko loba na surtout na union sacrée za Ikoya. Merci pour na courage oyo azui ya kosala en sorte que après sa orientation dans mboka na biso na sens oyo ya moni ya malamu, ça donne de l'espoir, ça démontre que la jeunesse doit être courageuse et nous lui souhaitons en tout cas bon vent et nous serons à côté de lui pour apporter notre pierre à l'édifice dans le domaine Otoyebi, c'est-à-dire il y a encadrement à la jeunesse. Merci beaucoup, Président Max Mayaka. Merci Yannick Sopira. Merci. 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 Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Merci na président Mars Mayaka. Merci na service Nyons, ba média Nyons, vous appelez qui désormais tout le qui ça, qui t'a école na ba média na bino et puis na ba média oups, mais ça na pour le qui ça toujours. Merci na confiance. Écoutez na bino prochainement et vous allez bongo démission ya premier ministre ou nomination et informateur qui t'a école et vous allez bongo na maman comment il s'appelle encore maman Marie-Josée Ifoko, candidate à la présidentielle malheureuse. Non, parce qu'il n'y a pas Ali Moutoyo à adhérer à la Union Sacrée. À la prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai ngai, ndole,
fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Etan Star.